artiste. Parce que matanga côté le mapena mon côté. Au mode de négligence pour j'ai bien assis. Donc là, au delà au monde au bisayo. Toyaka matanga pona ko lakisa bolingo na moto oyo atiki biso. Toyete pona ko lakisa ke matanga ndani ya laki danger yana no batu bayaki yana non voilà. Ndeko no surtout oyo royana matanga tcheko gloire à Dieu to azali oyo peut-être asi contre état to aza malade gloire à Dieu. Mais ce que ça veut dire que oyebi programme ya ndeko atiki biso pe oya loko osala te au vandi là mabé et puis to éviter le même question aux gens ba matanga nyonso parce que matanga ba question botuna tato ko na matanga avec kwedi botuna ka ba question wana o matanga avec kwedi sali boy donc to longola polémique wana ngala za na passe moko ya komona ndela to ba tout à l'heure ba image zo ngela ngaya de émission ya komona lolenge ndeko pena bando senga aide ya komona pena zo na sali mokini nini nani akosala ngabo parce que ko wana isala nga ils ont bangi sanga en fait ça nga passe en fait comment na ke ninde ko na yo bobota minaye ni mwana na yo mwana ya batu o azabe na mapara na mama na ye mais yo olongoli na mokilo bomiye po yo nani Moni tcheko da moto yo to yebanaki na ye na monde art donc oui ba couleur o déjà la sake mawa donc ça vraiment douleur ko na ba jeune ba okende boy na baton donc trop parlera vraiment te na habité sur hôtel banin parlant te wana bakosi ba organisation zalaka ba nini ba cotisation zalaka oka bakati boye moto nyonso azo contribuer dimi c'est bien ba biki ba artiste comédien ba yedala te non wana na ndimité omoni lelo toza na ba moyen te oza comprendre nous le a mboka monde kenda parce que moto pena vu attaque ata moi informer ba tie na cotisation pour asalaki SOS pour ndeko ba comédien ba chaka Tant que moto aza malade peut-être information ebimaka te information yaka obimaka so malade ekomi makasi et pendant que la personne est malade il y a des gens peut-être baza koya ko assister ye batu baza koya ko aider ye cette assistance là ezalaka peut-être invisible tant que malade ekomaka makasi nde munganga ayaka kopesa bacondition et bacondition wana ekomaka pratiquement impossible par rapport à nous. Vous savez, nous faisons un travail noble mais nous sommes très mal rémunérés. Merci la belle internaute, tous les gens partout dans le monde à travers Concept Touch TV, votre chaîne d'actualité. Toujours avec Alex Naboumona Moulouba, les Benjamin de la presse, moi, la maman, moi, Nzambe. Vous continuez toujours à partager ma vidéo, ma commentaire, la nous aussi la bien. Et puis, vous pouvez s'abonner massivement, la vidéo, vous s'abonner massivement. Nous devons constater tout ça, bon, on a manque à cinquantenaire, place où Abi Bazolela, artiste et comédien, Patika Kibiso, na Kombo ya Tcheko. Et pour rendre ma dernière hommage, nous devons constater présence, il y a plusieurs artistes et comédiens présents, ça va te belé tellement, il y a membres de la famille, il y a des connaissances, il y a artistes et comédiens Batika qui étaient de rendre ma dernière hommage avant Bakende Kokunda Soto Yamoto. Tant vous savez, le micro, il y a Concept et TV pour nous rejoindre quelques interviews, interviews, témoignages, il y a des collègues, il y a membres de la famille, pour intégralité, car dans Concept TV, les Vikings, tout le monde aura déjà tous aura interview, non, ça va déjà. Mingi Lobamaki. C'est quoi d'ailleurs négligé par rapport à côté d'un binôme artiste à Belelaki jusqu'à Kepa Mogijo à qui opération à ACJ dit la zone pas Mogijo simité à Eroufé dans la nini awa na Kabila awa mais olela na epena isungia l'artiste bon moi voilà le bazar te peu nali na voyage na habité mambo parce que j'ai sur le landimité les causes à sol comprendre donc ça ka ba problème sur va créer des problèmes donc mutakufa ke pemba na kimia nzambe mtasala biso na mkilo bota mokolo kufi
bato batikaka kokreaka moto akufi apo moto moko akree baproblème po esala déjà biso etolela biso nyonso lobi na butu nazalaki kuna tozalaki toseki titititi na ntongo toyi sokowani bakokosa donc batikala molimo neke epemelaki. Mais ceux qui se disent Michaud balobi baartiste ya comédien bozolingana te bozosungana vraiment te soki moko akomi déjà na cas moko neti ya bamaladi bobetaka vraiment mamonkara boyakolamusa makambo yango à la veille autrement dit neti ya papa Kodi. Donc après 2 jours il y a batba papa Kodi malade bala moko pe liwa. Qu'est-ce qui se passe entre nous na bino nde mutu bozala bahate papa Kodi abanda bela bandaka bino nde boyeba ete yebanaki te comprendre bino nde boyeba ete ozalaki alors botika molimo papa pema ya Tcheko pema na kimia balobi alukaka baproblème partout mais jour tozoye tokopona yo nde tolukaka baproblème c'est ça basouvenir nini ozogardé na Tcheko ebele tozoane to tozala besika moko tosala makambo ebele donc age pema na kimia parce que tika jeune bo atiki biso eza passe mais molimo nde pema na kimia message inoki olancé na famille biologique oyo perdre mwana na bango courage eboye na famille bazala be calme nzambe kasima motema na bango mpo déjà babungisi moto monene mais la vie continue. Voilà, merci c'est un frère Tcheko venant en famille tondo ozala mwa trop tourna et puis voilà donc nzela biso surtout je pense qu'il y a un programme azali na rendez-vous mais lelo atiki biso c'est un groupe oui donc voilà donc atiki pe groupe na ye tant na solo boye na mona moment image ya Michel banda osala donc douleur na comprendre c'est quoi ouais na moni pe Cardozo de moi-même ça va makambo olobelaka baproblème yango apparemment voilà nde ya Tcheko po tomoni Tcheko azalaka motive nde oyo mo olobi awa azalaka ofura mole na makambo na bino mais ayeba oyo tiango na nsima c'est comme si négligence omoto eza négligence botia ebea na nsima nanga oyebeli okomona oyebisa yo toyaka matanga mpona kolakisa bolingo na moto oyo atiki biso toye te mpona kolakisa ke matanga ndani yalaki danger ya nanu bato bayaki ya nani non voilà ndeko nyonso tu oyo akoya na matanga Tcheko gloire à Dieu to oyo azali oyo peut-être pe azi contre état to aza malade gloire à Dieu mais soki eza penaki oyebi programme ya ndeko atiki biso pe oya eloko kosala te ovandi là mabe et puis to éviter le même question oyo ezongaka na matanga nyonso parce que matanga ba question botuna tato komona matanga avec Kodi botuna ka ba question wana o matanga avec Kodi sali boy donc to longola polémique wana ngala za na pasi moko ya komona ndela to ba tout à l'heure ba image ezongela ngaya de mission ya komona lolenge ndeko pena bando senga aide ya komona pena to na sali mokini nini nani akosala ngabo parce que loko wana isala nga ezobangisa nga en fait esanga pasi en fait komona ke ni ndeko na yo bobotami na ye ni mwana na yo mwana ya bato oyo aza mpe na bapara na mama na ye mais yo olongoli ye na mokili bomi ye mpo yo nani oimagine niveau ya place naza donc place wana cela veut dire mais les importés ezali eza nzela biso nyonso tout sauf ki ndenge eyelaka ça fait mal et puis jour oyo ekokoma mpe ya ngai to ya yo to ya moto mosusu to se préparer kaka de sorte que tozala dans les bons na likolo epa nzambe eza nzela bato nyonso toyoki soupçon ke akomi na poison pourquoi est ce que bon nga mpe nangai kalokola bino mais naza na confirmation moko boye te donc nzambe moko ayebi pardon suka ozongela baimage ya baémission bando osala ere bando olela aide befort nini bino taki baartiste baorganisation bande kosalama tokozwa badetail ebele te baorganisation bande kosalama tout mais oyo nzambe apermettre yango wana donc nzambe apermettre esalama odenge wana message noki lancer la famille courage mes sincères condoléances na famille biologique na ye na famille ya théâtre na batutu nzambe moko ayebi donc voilà Kovo bonjour tomoni na matanga ya Tcheko
sentiment nous ezali na matanga bon sentiment na ngai c'est te mais toi vous avez ni kama mawasi toi kabola mawa c'est mawa déjà toi ça na sentiment non sentiment que vous allez sengo tout quoi sengo ezate tout ça bela wa mawa pour te perdre de Tcheko bala ki moko na biso oui relation bozaki na Tcheko relation na Tcheko na zo ba conseil belé pa na ba c'est na na pas marié l'autre en tout cas ça parmi ba tout ba conseiller nga yé pas ça na kati lelo komona Tcheko kufi total ba vidéo asuka ninga ba nosenga et bino teke ba artiste comédien ba effort ni bosala pour nous soutenir ko aider ndeko na bino Tcheko bon il a question ba effort te question za ikaki ndeko na biso Tcheko zamba bengiye et a pas si ko perdre Tcheko pour te voir na ba lelo lobi okuna to bandi la makambo le problème ezala ki to indi na moment où to ekolela to okabola mawa o est très important yango wana voilà ba souvenir nini oyo zo garder ya Tcheko lelo ya malamu ya ba conseil na ye ba conseil ni pe pa na pesa na ba conseil ebele lelo pe papa ko dia tiki biso za déjà na sama belé liwe zo la na kota ba artiste comédien et te oni to mona ndenge liwe même na ba famille ezali même na bandeko ezali ezali ka pour la mission ni liwe zo ya te c'est to que total bébé la famille aussi ba kufeli liwe za on a batunya surtout ka pour la batutu mais ya hotel ya artiste comédien ne gozo silaka bon ya biso si la pour bazali ya batu kombo yango wana so bazali ya kombo te ozomo tellement bazali ya kombo yango wana voilà tellement ba kombo yango wana famille biologique message no que lancer la famille biologique de la famille artistique tout bazala ka motema munene batika to le ndeko na biso voilà merci bonjour papa ouais bonjour mon frère ouais tout le monde na matanga ya Tcheko ba émotion nous en par rapport ya liwe ya ndeko na bino Tcheko en fait la émotion fait ça ya tristesse il y a pas dans mon thème par rapport à ce malheureux événement. C'est un événement malheureux. Tcheko Matondo, c'est un jeune artiste, presque débutant, bien qu'il a fait l'âge à Kosa en artistiquement, mais dans le monde intellectuel et dans le monde international, c'est un débutant. Il est parti trop tôt. Et pas si c'est pas si dans mon thème parce que carrière moko ya mutu moko bandai koma taper carrière à mosuki na moka boye na nzela c'est de la peine en fait c'est ça. Voilà, merci beaucoup tout le monde qui ba vidéo ya suka ba mission te ko sala ba no la zaki na poison ba no senga ba aider na bité na ngam na no artiste effort nini ko sala ki pona ko soutenir frère na bino azala ki na été à passe parce que ba ki poison ba no menacer azaki empoisonné papa les efforts ne se dit pas, les efforts se voient. Les artistes comédiens ont essayé. Le mal de notre pays, c'est quoi? Tant que nous sommes malades, peut-être information est bimarate. Information est bimarate, sont malades et comme makasi. Et pendant que la personne est malade, il y a des gens, peut-être Bazakoya pour assister, Bazakoya pour aider. Cette assistance-là, elle sera peut-être invisible. Tant que malade est comme makasi, Munganga ayaka couper ça, condition wana et comme pratiquement impossible par rapport à nous. Vous savez, nous faisons un travail noble, mais nous sommes très mal rémunérés. La rémunération est maigre. Mais nous avons une passion, on est censé de le faire. On est censé à ça la théâtre. Ce que ça dit que pour Nabi, ce que théâtre. Mais c'est une passion. C'est une passion. Ce qu'on vit, injure, calomnie et autres, nous théâtre. Mais parce que c'est une passion, nous sommes censés le faire. Yango. Et de deux, les comédiens contribuent à qui? Vous signalant que les comédiens contribuent à qui? Et tant que les comédiens contribuent à qui, ils ont soutenu. Tant que vous soutenir, vous informez que l'opération K.I. Tcheko est un succès.
opération elekaki bien ndeko asololi na bandeko na téléphone akile bien, mais Dieu dans sa grandeur a décidé autrement. On n'en peut rien, on n'en peut rien, malgré tout ce qui s'est dit, oh poison, oh sokimini, oh sokimini, oh sokimini, mutayebi origine yaliwa ezaka nzambe na bato basalaka bato mabe. Nga mutu nayebi ke ndeko ndenge akufi nga muna bomi ye mpo natielaki ye poison, mpo nalukaki ye na kindoki, mpo makambo eza ebele oyo toyebi. Mutu mosusu eza mutu ye moko nde amiyebi ke ndenge nakufi boye nakufi na likambo tel na na likambo tel. Biso lokola moyo totuna nzambe mituna eza te tokoloba nini? Bato basalaka bato mabe moye tomona bango eza te tokoloba nini? Donc tolobi lokumu ezonge epa na nzambe, nzambe oyo apermetaka toute situation. C'est un peu ça ma réponse. Merci pasteur. Naina profiter mukie donc un message wana la famille babi ya c'est pour monaka azaka de près na makambo tali baliwa ya bandeko baototika biso asala pe tout bazwa ene esika bien mais famille barekame ndeni moto ase pour monaka mpona bandeko batikaka mokili balela mwana esika bien yeba oboyeka na nsima. C'est comme si eza négligence ya ndeko na biso totika biso botika boyolele na nsima entre te ya bundaka mpo bazwa esika mwa bien. Message nyoko pesa na famille oyo balobongo juger c'est bien, juger c'est bien. Nous sommes dans l'enceinte, il y a hôpital, na morgue ya cinquantenaire. C'est na cinquantenaire nde ba propose akabatu par rapport ya mukolo pe herbe sengi na esika oyo bazwaki na esika oyo bazwaki bino bozala place telle eza biso te. Eza l'hôpital du cinquantenaire nde mutu apesaka bato esika oyo makambo il faut eleka. Donc eza bon mutu soki akufeli aza na pasi makambo mosusu oyo akoki kobimisa ezalaka ya pasi oyo bato mingi peut-être bakomona yango eza bongo, mais en réalité ce n'est pas l'endroit qui détermine, ce n'est pas la personne morte qui détermine l'endroit où il va repasser. Et ça, quand mutu oya ça na bomo inda ko ba bocha ndeko na awa. C'est un peu ça. Donc makamsu eza ya kolanda kate. Makamsu eza oyoki yango otali na ndenge ma soki tozalaki par exemple soki tokendaki na salle d'iso par exemple il va changer ni soki tokendaki place nyonso tokende bandeko mingi bakufaka tolelaka bango kaka awa parce que awa bapesaka biso na place na endroit oyo esengeli tolela mutu. C'est na cinquantenaire soki balingaki tobimisa yango vendredi peut-être tonga tozwa place mosusu, mais lokola jeudi les places ont été déjà choisies bien avant, donc on n'en peut rien. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Message ni européen ça na gouvernement surtout na ministre parce que autour de l'eau mon quoi qui parabino to abandonner mais OK bossa yelo quelque part bossa fierté en mboka na biso. Message ni européen ça na gouvernement na ministre. Je ne dirai rien na gouvernement ni la ministre de tutelle, je ne dirai rien, mais je vais dire aux comédiens de se prendre en charge, parce que évolution, épanouissement, développement des comédiens ne dépend que d'eux-mêmes. C'est un peu ça. Voilà, merci. Merci. Le papa Kodipe Azana Samabele, mesure ni bozo soit par rapport à l'organisation. Je ne suis pas un membre de l'organisation à Baboussek et à Papa Kouedi, mais du moins, tu es dit qu'au moment opportun, je crois après enterrement à Tcheko, je crois que le programme Lyon sur Robima pour que tout ça là. Le message nous que lancer la famille biologique et la famille artistique. Il y a Banani, il y a Papa Kouedi. Famille biologique et à Tcheko. Ah!
kopesa moto conseil donc conseil te message zala nayebisa yo kopesa moto conseil moto akufeli ezalaka pasi mpo oyebi pasi wana oyo azoyoka te kolobela motu likambo oyo ye abandi oyo aza nango na pasi na motema eza pasi koyebisa banayesa bango bazala na kimia na motema makambo nyonso nzambe moto adesidaka. Dieu a donné, Dieu a repris. À Dieu soit la gloire. Mais aux artistes comédiens, je dirais que l'amour soit notre partage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour Demi. Bonjour Ndekola. Bon séjour. Merci beaucoup. Et ça on est nous retrouver sous famille Nautica Banda Tangoulai. Ouais, ça l'a bien déjà vraiment dans la boue. Mais pas si carandé le lot est kokuta Ndorona biso boye na liwa donc ça vraiment douleur mais ça va. Et ça là on est nous koyoka Ndekola bino moko artiste comédien tcheko tango yoka kisango liwa na sala kende. Très bien, ça n'a pas si parce que moi ni tcheko dans moto et baraki na ina monde art donc oui la couleur au déjà là ça que mawa donc ça vraiment douleur comme on a ba jeune aucun de boy na batan donc trop voilà et ça là ba vidéo bimaki il y a ba période asuka va kufa qui a zaki empoisonné ba danser na aide et tel même artiste comédien ben fournir de salaki pour na ko soutenir to ko aider ndeko na bino zaki na tapas au moins ba makambo makambo so osali likambo koloba yango na batele boye c'est pas vraiment dine mpo moni bato misusu batalaka biso lelo bakobimisa mpe makambo na ndenge na bango mais oyo pene ya motuya oyo eza important eza kaka ke lelo ndeko aki atiki biso donc toza nanu masakundama nanu oyo etikali totasi mais parce qu'il s'est dit artiste comédien vraiment amour régner te et régner vraiment te entre bino na bino ozotikana na ka oyo moninga aza peut-être na problème malade bokipanaka vraiment te nayebi te so oke obanini parla te wana bakosi baorganisation ezalaka banini bacotisation ezalaka oyoka bakati boye motu nyonso azocontribue dimidimi c'est bien balobi ke baartiste comédien bayodanaka te non wana na ndimi te omoni lelo toza na bamoyen te oza comprendre nobolobi awa mboka ngo ndekendaka parce que motu mpena zwi atake ata mwa informe batie na cotisation mpo basalaki SOS mpona ndeko bacomédien batiaka mais président Igor 2 minutes nayebi te soki oyokaki kende wana biso tshiko azalaki empoisonné bon nde nazoyokaka nde bino mpe boyokaki nayokaki kaka qu'il paraît mpona ma azalaki na poison donc mais pourquoi chacun soki artiste comédien kufi toujours faut makelele yaka na gouvernement entre vous les artistes organisation NTPC ezalaka na kesi te non mais wana mpenza nde donc bato bakorépondre pena question wana eza bango moko yozalaka pena NTPC pena nayebaka makambo elekaka kuna te me nayebi ke organisation ezali yozala wana te nazalaka pena wakati etant qu'artiste eza eloko na biso tosoutenir yango à 100% mais etant qu'artiste yusko oza na association te mais naza kaka ne artiste mais wana eza kwa léopard na bino comment ça peut être na léopard oza te comme eza léopard na biso équipe nationale premier mais naza artiste maintenant nakoloba ndeni non intégré mpena na kati te mais nayebi ke nazalaka merci je vous en prie merci aujourd'hui là papa Kodi paza na se ya mabele aote kotika biso pourquoi chaque fois eyapa mangolo bama soki artiste moko aza malade bolobela yango vraiment te sango yaka kaka soki akomi malade esagrave mpe umelaka to omona moto omoni makambo oyo famille na famille eza na makambo vie Kodi mosusu nde nayokaki il paraît mosusu famille nayeboyaki nango ke se pere na bango aza malade
publier yango ba dossier la SOS na bébé. Vous comprenez? C'est normal. Vous comprenez? C'est normal. Et ça à chaque fois artiste ça je là, faut que ba publier yango le ba SOS tout ça. Ça la rappelle bien la famille. Toute famille na ba linga été. Le message nous que lancé na famille biologique ya Tcheko et puis la famille artistique. Ben la famille biologique encore une fois mes sincères condoléances va perdre moto azali qui na kati ya famille na bango mais tu que c'est douloureux mais ça mo kana nzambe donc biso pe koto pe na a to perdre pe moto moko donc voilà merci beaucoup merci. C'est pas moi qui vais passer au maxi. Vous avez la baisse, ah, kimisi sur maman. Parce que maintenant tu vas pour une trip. Imagine au moins encore. Adesso va focal ou aller ça là. Voilà, chers internautes, ozalaki bongo na matanga ya Tcheko. Bozomona déjà des Corbia réseau bima ya Tcheko yango wana ezokende. Bakero kunda nzoto ya artiste ya comédien ou apebi na rotika biso tikete molimo ne kine kopema na kimia. Là je dis merci à les Viking Vision o azalaki na simabilili chef Fenek Mokonzi, merci na réalisation. Merci infiniment na batutu ba soutenir ngai. Kabe Motel de monnaie hein babi mona mbala liara mbongo lalate. Merci infiniment na Flori Lupung mon gars sire. Donc là je vois Patrick Trifazé courant ya Chine Gombe na Gombe ya moto wana kutu jamais rata. Olivier Nzingiti le pauvre de la ville toujours à la recherche du trésor. L'ingénieur Dominique Alanda depuis Londres Zolanda biso merveille Mapangala le consolateur autrement dit le bitter de la prolongation. Un grand merci na batutu au ba soutenir kanga l'international de Chims garçon de Lix na Moni Bongo
l'ingénieur Pichun Tsoni Nakata Istanbul, Lionel Kassoua mon apôtre de partout na Paris, Nancy Doumbalaran de plus 33, mon vieux papi Mwakala la carte qui gagne, vous êtes tellement nombreux, babi ah vous allons faire place au bord à Mabanga, Soro Kitebo, l'émission Zoya, Borobi Manabino, on se retrouve à la prochaine, bye.